toujours YouTube. C'est bien moi la Germaine. Alors, na elelo na vidéo mosusu ya sika. Ndebo moninga nazara na ki. Ndenge na yebisaki bino na obandolakisa bino makambo nyonso tu na omona. Alors na ye awa na wenze ya Zikida. Nde na ye mpona kotala ndenge bamama bakataka fumbwa parce que nazosomba deja fumbwa nanga mpona kozonga. Yango sikoyo naza sur le terrain. Sikoyo nakolakisa bino qu'est-ce qui se passe. Donc à suivre. Voilà. Voilà maman ngai oyo na ye. Nazomona ka mosala ozosala. Nasepeli nango mama boni. Bien. Na mondo ozokata fumbwa boye. Yango nasepeli vraiment makasi. Siko nalingi nayeba vraiment ba difficulté nini bozwaka mpona kosala mosala oyo. Mpo nazomona neti mbeli wana ndenge ozosimbela yango ezobangisanga. Nazomona neti nakomikata sikoyo me nazomona ozokata vraiment na rapidité mo boye. Donc difficulté nini bozwaka vraiment na okata mosala tobongisana ata tokata eza mosala deja ya bokoko na biso mosala deja na mosala tata na zoki na okontinue toujours kokata vraiment po oyebi biso tolingaka fumbwa mingi fumbwa eza kitoko voilà moyen te fumbwa ezalaka bien nalinga yango makasi yango vraiment nde nakiti na terrain na yobi te il faut vraiment nga moko nayeba vraiment natuna difficulté donc bozwaka yango wapi ebotaka ndenge nini ebota ndenge makushe ebotaka na zamba bameka kolona yango ebotaka mbandaka oh ezalaka mpe na kananga ezala mpe na kana oyo utaka kananga oyo babwakaka mai tokisi akola mabwaki mai oyo siko na okate muti mpona mbanda wana obwaka no mai te obwaka mai bien wana marché na Zikida vraiment bongo tantine komona nani natuni mpe kombo te Marie Nicole Maman Nicole Maman Nicole en tout cas namoni oza na expérience mingi banda bomwana osozoka mpe eloko nde tosepela mbele na biso ezala na tétanos te ata soki eza na tétanos te me fozwaka tonga tétanos soki oza na tonga eza bien yango nazo mais sikoyo neti quantité boye ndenge eza boye sikoyo oyo normalement il faut kozwaka ndambu non osoki olambi mpe oboye ebima ebele ndambu voilà toza na wenza Zikida omoni oyo mama na biso soki azokata koto oyo bato ya Thomson mpe bazali yango mpe esimbaka na Thomson donc soki osombi awa oleki mpe na nsima kuna osombi Thomson boyebi kosala dio na likayabu makayabu mpe yango wana kuna ya ambassade voilà sikoyo namoni mpe machine ya nguba eza mpe awa donc bino donc biloko nyonso soki place fumbwa ezali ifo machine ya nguba ezala en tout cas wana vraiment stratégie moko ya bien en tout cas nazosepela kozala libanda boye kokutana na bandeko ezosala plaisir makasi donc so namoni bino nazoka bien donc nasepeli mpena makasi mama Nicole azokata fumbwa bino moko bomoni nayebisaki bino eloko nyonso tu na obando osala na obando olakisa donc il n'y a pas de saut métier il n'y a que de saut de genre mosala nyonso eza na valeur nango eza na po ye mpe soki azalaka te tokolia mpe fumbwa te donc il faut azala po akatelaka biso fumbwa boye toyoka bien en tout cas na se mais machine ya kokatela ekozala te machine okata
Donc il faut kaka bozala. Donc ba maman Nicole il faut kaka bazala. Pour ceux qui bazate, du se peut te rouler à fumboka ba makasa botokati on a mbeli. Do fumbo te moyen ko kata ngo pena mbeli ezala. Ya mineno mo faut ka mbeli oyo. Omoni surtout nga soko pesinga kutu ah na yebita na kokata mais ok. Voilà bon ndenge mama na biso Nicole azokata fumbwa entre temps yango wana soka tati kuna ezokweya place wana bomoni voilà bomoni ndenge azokatela vraiment mosala nyonso tu eza na valeur nango mosala nyonso tu ezali utile voilà nde na banda koloba mosala nyonso tu ezali utile eza na valeur nango voilà mama na biso azokata yango wana ezokita kuna voilà so azokata likolo yango ezokwea koto oyo voilà eza vraiment na wenza zikida ambiance ya gogo bamama mosuku na mpe bamela mwati na bango bazobeta masolo na bango moto na moto azosala activité na ye kine na biso soki oye awa ozose retrouve makambo nyonso tu kitoko ozosepela ozomona bato nyonso donc ezosala vraiment plaisir à makasi on asepeli koya kopartage na bandeko na biso ya wenze ezosala na bien yango wana nalobi nalakisa bino nazosomba fumbwa nalakisa bino ndenge bazokata yango nalakisa bino ambiance ndenge ezali epa bamama na biso ya fumbwa awa na zikida nde bozomona sikoyo eza zikida eza na biloko nyonso parce que libanda kuna nde koto bazoteka bandakala bamakayabu donc tokofilme mpe kote kuna ekozala bien mais pour l'instant toza nanu kote ya fumbwa entre temps azokata me azolekisa sumbeli na ye na libaya oyo voilà malgré libaya oyo me aza na nini mimi voilà donc obligatoirement akozanga lim te lim il faut ezala po yango nde kotia mini ko libaya ezobakisa mini likolo ya na mbeli voilà toza mpe na papa na biso atelemi te awa papa na biso loba eza na eloko oloba voilà nga nazotuna mama Nicole concernant makambo ya fumbwa nasepeli naomona ndenge azokata ezosalanga plaisir yango nasepeli vraiment kotuna ye baquestion ase a répondre nga badifficulté bazwaka concernant kokata boye epi bazwaka yango wapi ekolaka ndenge nini est-ce que yo oyebi quelque chose sur fumbwa obia kaka kolia yebisanga na bandi sika namonaka bakendaka basombi miso yaka na baavion badifficulté ezalaka mwa ebele ezala bapériode miso omona fumbu eza te période miso ezali fumbu eza te par exemple ndeti na koyeba bajeudi fumbu ezalaka mwa pasi jeudi mais biso so toyewenze tokutaka kaka fumbu ezangaka te edepanda na bakilia kilia ebike moyen atekeza tina bombela kilia na sens nolingaka kolia fumbwa
Je suis mon Congo. Biloko na biso nde yango. Ok. Nakoli yango banda les premiers les 30. Olemba te. Mais yango soko na le ponda pondu. Ah, mais pondu apamba olemba. Pona pa na olemba, mais yango na ponda madesu. Bina fi. Pondu amadesu wana eza ya ba tete là. Non, ça va yombe. Baliaka pe pondu. Wana les recettes na biso. Confirmé. Ndenga moko na ba tete là. Ah, te ba tete na bango baliaka mingi pondu. Pondu ya pamba. Pondu ya pamba. Na bi bango baliaka mingi pondu ya pamba na loso. Ok. Biso tsiko de leka pondu madesu na loso. Ok. Donc soki olie fumba wana batie mbisi, il faut lia pa mwa eloko pembeni. Voilà. Toliaka mwa likayabu. Ah. Parce que naza 50-50. Ok. Mama za mungala, papa za mkongo. Ok. Kwa soki na lefumbu abito ba Kongo na zimbita kwa bangala osali na tie. Ok. Na timo likayabu ya tie mopanzi. Ah, oh, likayabu ngo ya kokalinga ou bien. Likaba mbasai. Ah, ocheka na mai. Elongoli mamunga mukie. Bobenga ngoni. Tobenga mu mbasai. Eza na kombo mususu. Sala kinde kipesali. Ah, mutambo. Voilà. Yango nga na yebi. Ya zampie. Yango nga na tenga na yebi o ya lobi wana. En tout cas, vraiment, na article 15, vraiment, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et puis, il n'y a pas de sommetier. Voilà. C'est ça, tout travail pour qu'il abondance. Vraiment. Voilà, merci. Merci beaucoup, papa. En tout cas, nayebi ko, nayebi na ye mama na ye pepa yaya. Mage ya tomboka le safu na yanga tomboka le. Zoni sela e safu na. Na bilo bina kuta. Ngana kenanga. Kende na. En tout cas, ambiance moko kitoko na sepeli vraiment makasi baza très gentil. Ambiance ezalaka mpona wenze bato bakomaka ba famille. Donc ndenge eza wana bazoyoka na bango na bango donc kitoko makasi. Nga kutu nayebaki te ke ye aza mwana ya mama place asombeli fumbu. Nzoka aza mwana ya liboso donc boye eza bien fo tozala na bolingo tolingana tozala famille kaka ndenge nalobelaki bino na vidéo précédente eza vraiment bien. Vraiment, je vous aime beaucoup. Na sepeli makasi ezaki wa bino la Germaine. Wana tokutani lisusu na vidéo mususu. A plus. Ciao.